Na page ya musique boy ba déjà que les jeunes leaders ya solo artiste americano ayembi mobange na nzembo pour encourager jogo ya football ya mboka na biso Christian Luyundama oya simbaka défense ya solo ya Galatasaray kuna na Turquie nzembo oyo ekokanga Kinshasa pe mokili mobimba ndenge ya kosakana te. Reportage ya Merlin Folo. Ça va. Na cadre Kochapwa na balopar pe na moko international ya République démocratique du Congo Christian Luyundama jogo ya Galatasaray moto ya Vanessa Défense avec impact idéologie noko bonima quel artiste intelligent americano mwana tongo ya ngaliema côté ya sola na cadre Kochapwa na moko na bango ya mabele ya ngaliema artiste intelligent americano moto azali na muziki ya swe boyo kasikoyo sava Luyundama oyo ezali opus abimisi pona kokumisa moko ya quartier na ye pe moko azali kosala lufundu pe lolendo ya République démocratique du Congo kuna côté ya Galatasaray. Allez-y Luyundama yokelanga eloko oyo Turquie tikatembe Boninga Asie dossier pela un très beau parcours on doit l'avouer. Luyundama qui va jamais échouer, ton étoile ne sera jamais ternie. Shakira te oh ba Beyoncé po ba yembela ba footballeur kasi botala muto azui idéologie yango koto na République démocratique du Congo yeyo l'artiste intelligent americano azali na musique ya kitoko kutu alobaki boye oza biso pona oza chanson déjà ya to postant déjà la chaîne ya biso YouTube petit soumer moral musique ezali wana au moins biso direct americano. Le numéro est 081 89 18 298. Boyende Zalaka, americano bayemba kaka Luyundama bina beta bale ya kitoko pona lufundu pelo lendo ya Congo. Yokani la fierté de l'RDC. Luyundama faut encore dire bosser. Et les bras ne faut jamais baisser.